trois collègues nanga aza vraiment émotionné. Asengi bino vraiment merci mingi ndenge bino tout boye. Na sango o ya pasi boyoki ya mawa ya la main solo. Ambia bakse belé sika e bimaki. Ya Michel Ngama, Venanga Isha Kobinzamba formé. Pedro Mbuyamba Mokonza Mai, Maître Bob Océan, Baza Telme Belé Boss Olavio, Francis Bokumbi Sitia Foin, dans Baza et Belé na ebisio presque Angola Mobimbana, Talara na boss na biso Paulo Todilu, event, il n'est pas soutenir moi Kamboyo. Talaka aux événements mukete na RDC ba autosala ya Papa Lutumba awa biso tosali ya la main. Place on est à place moko ya kozala penza en ordre tous à la pena bien place on a pour favor. La main solo to betanae to betanel valade to genane lunda to kenana e bengela. On dirage, on marche tard. Incline-toi cabeça on stage. La main à Solis c'est abandé au bête langai. Na église les disciples pas pasteur Lucas Zorobabel. Donc à part non église à Siloé, na travaillé l'église il y a ministère amen ya Ochaenda. Donc place on a la bandera au tambola, la main bandera au sangate. Parce que tu peux être dans la famille. Nous sommes capables de perdre quelqu'un muito grande dans notre famille. C'était pour moi un frère. Je manque de mots. Je suis vraiment touché. Il y a la famille, il y a problème. Existe aquela pessoa que o Senhor preparou desde a eternidade para consolar a família. E olha ninguém apresentar esse povo. Essa pessoa que eu quero apresentar. Azaka tamu qui est Como naie, oh ya parents naie ba pesa ye. Ezali Kanza Kayungu. Kanza Kayungu la main. Ouais, les sons tirés à tous à l'arabien. Linga muninga non dingi yomo kimi lingaka. Guerre musicale c'est une guerre musicale. Natanga mabiso tout sangani on ali on ambolo on ali kayabu. Neno bagengani on recherche animation loanda animateur tout boza la bien. Les lobina na obligé na longwa pena hôpital na ya po adam moko na biso to travailler na e. Fama paix à son âme la main solo. Paix à beta paix na mouvement. Tout ça ne voyage moko ya wambo abeta vraiment en tout cas nyonso to kokai ko sala passe na biso to kabola ezaika lelo comment sa présence azalaki moko mise kati na biso abetaki na orchestre nanga abetaki pa J3 abetaki pa Belgado. Là on a retenir nzoto ezara mabele soki tango moninga kei fo ça tout ato soki na makambo tiki yango yepo. Donc il faut savoir vivre, ils sont très importants. Donc la mère est bien vivre dans tout le monde peut venir battre tout le quoi biso ba modeste d'Angola. Bana Luanda basanganya pona la guitariste la main. Tote ko la baoba, lever le tumba simaro. Léona Luanda to le limas na biso la main. batiki biso wana pasi po tara ndeko da to mesanaki po ba mise to vivre na bango trop koleka bandeko na biso bango bakoma ko bandeko na biso bazo benga chaque jour bolela ekaka bien aza eza mokano nzambe yo po yeba kite biso pe to yeba te ye moko pe mutakufi ayeba kite ka okufa va fongola cercueil mais tout ça là on vraiment en ordre sur tout total en tout en tout là on a ordre. Zaki ko betela biso te zaki ko bengi ya boyi nde bato baleli boyi te tellement zaki église benga ki abeti biso to benga ya beti oh ba jeune garçon ba vandika na balabala ya ko betela biso ki abeti
voilà tu as un site nabiso pour bien du Angola Ultima Hora parce que Angola Ultima Hora a gagné la magamoutina dernière minute donc Ultima Hora il est génial bravo donc Yangwana tout suivre toujours Angola Ultima Hora. Bonjour très chers internautes, pour tout ce qui est vraiment branché sur notre chaîne Angola Ultima Hora. Balobi équipe Mobimba Tokiti Awana Matanga, ya soliste na biso au monde entier boyebi na kombo ya Lame. Balobi yewana abelaki maladie vraiment awume na maladie yo ayobi na kokufa. Balobi kombo na ye na kombo ya Kanza Kayungu, babi Kanza Kayungu Lame ata soliste ya mboka la biso Congo pe to démarrer na awawa ye ayobi na kotika biso. Il est né le 16 janvier 1982. Donc, Azakine célibataire, Babi Atiki Mouane na Congo, Mouana Moko, na Kati Angola, à place Moussala na Esala Maka, à Botité. Donc, Passi Mingi, Toza avec le responsable, Oyo Asali Akambi Marambo, Nyoso, na Congo, ya leader na Biso J3. Boromon a vraiment Nengen Matanga, Ozo Leka Awa, et ça lui passe na famille Mobimba, Talaka Mboka Moussika, Papoti, Libota, Etskali Moussika, Tozole la kaka po babi esika to fandi libota mobimba yango wana yango moni biso Angola Ultima Hora émission conseilliste kiti pena sur le terrain na peta ngoto ko le landeko na biso Lame qui est le soliste moni ndanga beti na ba musique donc tozo travailler ka ndenge zala kaka la cadre ya musika. Merci beaucoup na libota mobimba Kayungo tozole là on est toujours ensemble avec tous les familles Kayungo on se retrouve tout juste après dans la ndenge ni évolution matama ezoleka a image tito au cimetière pour vraiment ba image wana famille Momba tous ensemble avec vous. Merci beaucoup. On continue. Ne fils que 10 minutes et exhortation et que ça va bien. Merci papa. Vivemos num centro de tristeza. Parce que tu perds muito grande na casa da família. Nós acabamos de perder alguém muito grande na nossa família. Ele é papá para o susu. Mas ele é pai para os outros. E Azaia para o susu. É um irmão menor para os outros. E Azamona para o susu. É um filho também para os outros. A gente pegou a coco para o susu. Pode ser também avó para os outros. Oui, é très important tá protocolo. Muito importante. Sabe que ele está em cima de tudo. Parce que comer o bi, porque a Bíblia diz. E tango nyoso ezala makambo ezokoma. Em cada momento há coisa que surge. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. E cada coisa tem o seu tempo. Ezala temps oyo tozale single. É um tempo e que estamos a voltar. E estamos a casar. Tango oyo nzamba azosepela sua mulimo na biso. Há um momento também que Deus se alegra para receber a nossa vida. E bisika ozali. Onde que tu se encontra? Na bondeli oka. Eu te oro. Kangaka mishi na yo. E fecha os seus olhos. A sua reconhecimento. Apesi yo pema ofele. Ele que te deu o foco. Outi na ndako. Saíste em casa. Olumwe na ndako. Saíste em casa. Se eu comer esika ya matanga. Chegar neste lugar de óbito. E não se encontrasse com nenhum problema. Place ozali. Este lugar quando kimia pesa wana. A paz te encontra aí. Pesa zabera merci. Agradece a esse Deus. Apesi yo pema. Ele me soube o caminho que está na paz. Tu fechar a sua boca. Tá na motor lá de hora. Veja essa pessoa que dormiu. Tu será que anda com o aí? Ah, era a mesma pessoa. Mas não começa a zama. Começa a adorar a Pesa a zama, merci. Agradece a Deus. Quando tu pensou, merci. Já cá ensemble. E agora tu já reconheceu que sou bem susu. E agora só que se matondi, pema santo ali na boca do licolo. Na como é isso, Macia? Bem bem bisicos ali bem de Cristo. Oui, tu voulais que ça peut être à sim, não vamos passar muito tempo. E daí muito apresentar daí. Eu sei a pessoa que me E ele aí bagina ete. Ele também não sabia. A canção engai motei. Ele pensou-me como pregador. Bengana za motei. Fina yo ya famille, ou ba j'ai problème. Existe aquela pessoa que o Senhor preparou desde a eternidade para consolar a família. E olha na ninguém apresentar esse. Essa pessoa que eu quero apresentar. Azaka na tamu que é coloba. Tem pouco tempo para falar. E agora vraiment ser attentif, attentif. Estou a convidar o seu. E a outra igreja, a sinagogue. Ele veio na sinagogue. Tanga zoleka. Assim que tiver. Tomete ali isso baboko makasi beto a comprar no comprar Cristo. Dedicamos este momento nas tuas santas mãos. Essas todas as pessoas que vieram aqui, Senhor. Deixa que sejam consolados.
Em nome de Jesus Cristo, oremos. Amém. Amém. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Sim, bem amado no Senhor. Famille na biso toza reconnaissant. Família, e nós estamos muito gratos. Na arte to sali ya kolanda libota. Pelo ato que fizemos de seguir a família. Toyebi ke biso tutu yeko na matanga. Todos nós sabemos que viemos no lugar de Komba. Famille ekufeli. A família que deixou falecer. É um grande furo, um grande buraco que entrou na família. Não tem conselho de nenhuma pessoa. E é capaz de nos consolar. Sim, podemos cantar. Mas pode não consolar. A única coisa que pode consolar a família é a palavra do Senhor. Por isso queremos ouvir a palavra do Senhor. Genèse chapitre 2. Gênesis capítulo 2. Tout a partir avec verset 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Lemos a palavra do Senhor. Genèse chapitre 2, verset 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. La parole du Seigneur. Amen. Bible A Bíblia diz o seguinte: que Deus formou o homem. Na Genèse 1. Em Gênesis 1. Après avoir depois de criar todas as coisas, 6e jour, sexto dia, o Senhor criou o homem. Depois de criar o homem, Dieu créa la femme, l'homme et la femme. A Bíblia diz: Senhor criou o homem e a mulher. E na Genèse 2 E em Gênesis 2 onde acabamos de ver, a Bíblia diz: onde irás? Onde vais estar? Inclina a tua cabeça onde estás. Este lugar é um lugar de reflexão. Essa pessoa foi como nós, nos deixou hoje. Veja agora a tua vida, como é que estás a levá-lo. Começa a dizer ao Senhor que te perdoe. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh Deus eterno, todo-poderoso. Merci. Nós te exaltamos. Parce que tu prêcher la parole. Porque tu disseste para pregarmos a tua palavra. No momento favorável. E não favorável. Deus que é este povo. Esta família que deixou perder o seu irmão. Deixou filhos. Deixou mulher. E deixou irmãos. Deus eterno. Nós vamos nos espalhar. Mas nós pedimos. Console os seus corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oremos. Amém. Dizemos amém. Aplaudimos fortemente pela glória do Senhor. bafongola cercueil mais tosala yango vraiment na ordre soki tokotala nzoto ya mowe totala yango na ordre mpe tokopesa ordre ya kotala nzoto ya mowe rapidement tooleka déjà na moment ya biographie balobela biographie ya grand guitariste la main solo. Bon dia, merci. Bavi toloba biographie ya mowe na biso tokopesa vraiment na lombangu mpenza biographie na ye ndeko na biso oyo ayebi na kokufa kombo na ye oyo ya baparent na ye bapesa ye ezali Kanza Kayungu. Kanza Kayungu Lame ba oyo mosusu ye nsima ka ndenge aza artiste leader ka ndenge aza moto ya makambo. Il est né à Kinshasa. Il est né à Kinshasa le 16 janvier 1982. En 1982, donc on a dit sur la mobile na kobo ya la main. Aboti kara mwana moko. Ya moi si azaki ne marié. Il était célibataire. A confirmé qu'il ne charge Théo Moutoroyaloba. Abalaki était Balobi, Abalaki n'était Azaki marié. A confirmé célibataire. Il a laissé son enfant en Congo, donc à Kinshasa, Congo. Atiki mwana na ya mwasi en Angola, azana mwana te. Atiki pe mutu na zemite. Oya kobima sima aloba ndeko na biso la main atiki na zemi. Ngongo yango. Donc, on a vu sur la main, Nipota Mobimba, Awana Angola,
azane na famille te mazana ndeko na ya papa moko mama moko azane kinaye tozanya ye wana alors bien okoka koloba te vraiment azat émotionné akoka vraiment koloba te mais mutu aza na charge ya makambo comme cousin comme yaya comme papa tozana leader na biso J3 leader na biso J3 yende mutu ansibi makambo eleka boye en tout cas merci na yo leader soki ba makambo oyo bandeko na biso ba leader to bandeko na biso mangala ba robanda Rolanda par exemple à suivre c'est bien merci to continuer toujours quand de balobi matanga la biso ezawana bandeko na biso ba lycée tema ya sa leader je ne sais pas ce qui est leader na biso J3 ko loba ambo na public ba yo kapo to les kanamara mususu leader J3 parce que yon des papas toi tu es le responsable ya makambo tu es responsable ya la main ayebe ko zonde ko na biso la main na niveau Congo J3 qui na Congo a vu la main aye na la main après lukaka ka vi na ye en même temps bazali ko démarrer na ye et ensemble toujours dans l'orchestre ya J3 papa J3 1 minute quand les zalaka. Merci beaucoup tous en J3 merci na ba leader nyonso merci tous en J3. Alobi bandeko J3 collègue nanga aza vraiment émotionné asengi bino vraiment merci mingi ndenge bino tuboye na sango oyo ya pasi boyoki ya mawa ya la main solo oza mwana oyo reconnu na kati ya Luanda papa na ye J3 alobi aza émotionné akoki ko azangi maloba koloba po akoko lela awa ekosala fo asengi bino kaka merci bino nyonso oyo boye tolela ndeko na biso la main malamu tokunda ye malamu oyo etikali tokosolola nsima merci. Ok, to continue. Nza oyo esi problème oyo tokobande pa ya ndeko na biso J3 après toleki pa ya ndeko na biso Junior Belgado nde bapesinga programme après tokoleka na bandeko mosusu tosengi nzembo vraiment Régine nzembo ya déjà ordre ezala kuna bamama place wana eza place ya kosolola te place wana eza place moko ya kozala mpenza en ordre tozala mpena bien place wana pour favor otali olongwe entre temps bien aimé na biso J3 préparé déjà moment na ye ya dernier hommage epai ya ndeko na biso la main soki ndeko na biso mpe Junior Belgado azawa préparé déjà temps na ye ya dernier hommage na orchestre na ye mobimba J3 mpe na orchestre na ye bakoleka wana basali dernier hommage nde kaka ezalaka.
Merci beaucoup, très cher internaute, pour mon émission Makamboyo. Et sur les cas, matanga la biso la main soluste. En babito les cas qu'on a interview to retourne parce que a ombeli mingi na maladie, a beli babi Angola mboka oh vraiment ceux qui soin et malamu te donc eza mawa mingi. Vraiment de la biso biko tika biso très tôt. Hein, to ça qui vraiment mingi na posa na e. Abi na tika biso to so vraiment ba interview ba de la biso to rejoindre interview na emoko leader J3. Alors bela biso ndenge nini makambo te comité na ba niveau oyo to ça la bino ensemble bien. To les cas tout juste après to ça vraiment ba interview. Merci. Toujours quand on matanga ya la main babi la main solo. To ça la ndeko na biso be solus na kombo ya digital solo ye bango yo sera ba solus aye kolela ndeko na ye botard de digital. Ya muito boa tarde, minha senhora Xuxa, journaliste international, muito boa tarde. Okolo banini vraiment kotala ndeko na oyo bobetaka musala moko botambola na ye atiki bino bozo continuer zo salon ndenge. Personnellement on a très touché na mutema po la mia kufia na Petrangol a reconnu mon Petrangol ngai Petrangol na ka comme ba intervention il y a ba fali ya ba soliste et puis je suis très touché de mon cœur d'apprendre sa nouvelle et ça l'a tellement passé pour comme vraiment famille. C'était pour moi un frère. Anobenga kanduku nduku obi nduku ezaki Swahili ngo bandeko. Je manque de mots na ko lobate po. Je suis vraiment touché. Vraiment touché donc. Comme exemple la suivre tant au taline de kono atiki binonyo so bobeta ke loko moko. Topé conseil ou fierté yo okolo banine po yom to tikali na mokili. Bon, conseil nga ko pesa zara ke to tambola bien. Nzoto ezana ba caprice nango. Ezara somi mutuka yo lingite mutuka ikufara okotsambongo. Tu ne fais absolument rien. Nzoto foto kudango. Quand ça ne va pas, quand tu te défends, non, ne fais pas ça, comme ça la montée. So va sauter, so melima ya pio et no tungso, yo meliga kiteti et ko tungso vraiment. Donc conseil na pesa bande onanga. To batela nzoto. Ba malade ya ebele. Merci beaucoup Digital Solo, toza bande ko ebele to solo la bango. Merci beaucoup de continuer babi le be musa na bino ife monana. Biso tozo ensemble ka kande to bi tozo le la ka. Toza bande ko ya église botard. Ouais, botard. Comme on a frère Daniel Ndoma. Bon, la mère qui sollicite à bande ko betela ngai na église les disciples pas pasteur Lucas Zorobabel. Alors et puis ça qui passe mingi tant que yoka qui sango kende kwa kufi on a parcours de tambol na e frère la mère a servi batu ebele l'Angola on a bien gagné d'Angola asa très simple asa penate que moi makamura minene ne bande ko musubaza. Alors à mes témoignages moro ya bien na biso tobeta ba musique gospel pour ça que obeta ba musique gospel. Alors tout le monde kende ko abungisi molimo kei esenga photo ya kolela ndeko na biloko asali kutu na ba studio nde toza boye eza na ba archive mususu kutu asisite tiki biso na pasi to ebite
nani akokoya akokasu kodécortiquer po azalaki vraiment donc si toloba la main solo toloba déjà liboko ya solo donc azalaki frère oyo amemaki gara moko vraiment ya makasi donc à dire que son âme repose en paix. La main azalaki kaka la musique profane te azalaki la musique religieuse quand tout le monde bandeko na mususu bazalaki kobeta na pe la musique vraiment religieuse bandeko ya église quand to lo barakaka botard si maman kombo ngai papa Richard na sambelaka na église à Siloé Petrangol donc na yebi ndeko lama na zana ba souvenir mingi yaye et do sala passe na motema azan ndeko yo tobeti na ye mingi donc à part non église na Siloé na travailler l'église ya ministère amen ya Ojaenda azala donc place on ngala banaye ko tambola lama banaye ko sanga te donc kuliwana ye ezama wame zamba lobi yenda pesaka yenda zwaka na circonstance nyonso biso tokoka kokumisa ye na yango to pesa bandeko nyonso merci ba oba ye pour kolela na biso ndeko na biso elongo ya azalaki esengo ya mutu nyonso ngana za biso na telemi lama telemi na sima obeta kita nazalaki pene esengo mingi po azalaki oyo soka beti eloko ezokota na matoi pe bosala adoration ezokumisa nzambe yango na ye penza kopesa merci na bandeko nyonso ba participer na mokola lelo pona kona kolela ndeko na biso lama. Merci beaucoup. Alléluia. Aïe. On va commettre la zambi et l'obinde. Yes. Liwa et Chalini Wate. On a les sous. Nugona Yesu. Nugona Yebela Yesu Nagayo. Rokumisa Zambe. Yes. Yes.
Ok, Simetienne. Simetienne. Valeu. Simetienne é que on a vu Karamwana.
toza awa wana lopango ya leader moko ya biso ya Angola na kombo ya J3 yeyo aza awa à ma droite to solo la parce que yende papa quand to lobaki yende papa o asala ke azwa soliste na biso banana Congo aya na ye abi aluka vina en même temps pe soliste wana bande ko beta toujours non orchestre ya J3 botard de J3. Oui, botard maman na biso vraiment na sepeli mère Choucha talarayo na sepeli vraiment na sepeli na participation na yo na 4 événements oyo talaka aux événements mukete na RDC ba auto sala ya papa Lutumba awa biso to sali ya la mer ya yango vraiment okolo bande ni organisation ko lekande ni na ibi keza pasi komona oboye yo moko bundi eza facilité libota na ndima kite ko zala boyi donc na kumisi nzambe vraiment makasi parce que ndé nazo mona organisation l'équipe boye même ngambo rezo lekelanga et on a préféré na pesa na merci pas batu tout au ba soutenir ngai nazalaki nga mokote nazalaki pena collègue nanga frère nanga Junior Belgado to tchaki pena maboko biso mi balé to lalité to vandité to bundi vraiment pour organisation o le kaboye bato tout ba soutenir biso vraiment Nzambe ba c'est belé sika et bimaki ya Michel Ngama venanga Isha Kobi Nzamba formé Pedro Mbuyamba mokonza mai Maître Bob Océan baza telme belé boss Olavio Francis Bokumbi sitia foin do baza e belé na ebisio presque Angola mobimba na talaka na boss na biso Paulo Todilu event il pas soutenir makamboyo yo moko pe mère na biso Choucha au soutenir ingénieur bravo lokola soutenir do baleke belé batu baza tellement e belé o batie pour vraiment na makambo Alain Visor JC Boya Pharaon héritier mwa manage congolaise da ba soutenir bino tout pena na pesi bino ba merci vraiment ba merci nzamba pambola bino na eloko bosali oyo elaxi vraiment ke bolingo ezala kanango ezandeka batambu te sala ke tokutana te mais bolingo ezala kanango vraiment. Merci beaucoup leader babi anyo koma mingi na malade siko famille Congo po yo za papa na ye nino koloba parce que ça passe yo ya yo ko zwile ko ye na leki ngo la produit mama kambe sa maleki ngo kufi okoloba ni na famille na to di bote zotala. Bon pour la famille vraiment la RDC bayebi to zabanda na ko solola vignon so leki alekisi na Angola na benga kalibota pour na yebi eza ngambo munene oke na RDC ozwi muto ye na ye azana maboko noke malgré azwaki ndako na yazo futela mais toujours na Congo bayebi kaka yonde responsable na ye lelo aza susté malheureusement Congo pe bayebaki mo makamba mike zo leka awa bazana bango penda pepele bazo benga chaque jour bolela kaka bien aza eza mokano Nzambe yo po yebaki te biso pe to yebate ye moko pe mutakufi ayebaki te ka okufa soka yebaki peut-être alinga changer mo ba donner mususu po abika mais eza nzela na biso tout ba pesika ba conseil gloire à Dieu l'équipe bien pour ceux qui zaki batum sope ba ko memo na ba niveau mo boye ko ya ko zomo na biso po sala boy mais chance baza bata compréhension batanga basambelaka ba moni ngo eza nango normal les nzela na biso nyos donc famille bozala calme akei biso to tikali eza nzela na biso lobi pe kozala ya nga lobi kozala ya bino pe boza kuna leçon ni no tirer penya na marambo nyoso parce que ça facilité ça passe comme on a bino ba leader ya Angola to pe ba guitariste bino nyoso ba instrumentiste na makambo ezoleka oyoyo esenga nini avant kutu boke ko beta na ba kokoko il faut bino moko nano makambo vraiment moni makambo eteinga vraiment ya trop biso ba musicien tozaka na bolingo ti mais lelo siko na yo comprendre que tozaka na bolingo mais to sala assembla ok bolingo basalela ngo sambla ti bolingo so lingi linga biso siko ba musicien to lingi esprit assembla o linga no muninga na yo mais ozozonga simane to lingi eti mais ouais na yo comprendre onde lelo moni ba
likambo eleki oyo c'est la première fois na ngai nga banda na botama na kota na mort que te na participer place ba sokole bembe banini mais petit na nga oyo ya soliste ndem ta ayiko kotsa nga la mambo oyo nga mona sokole bembe nga mona latisie donc elongoli nga mo ba somo mo boyi elongoli nga mo ba somo mo boyi donc était nga mambo belé donc il faut to yebaka ko sa malamu to yebaka ko sa malamu pour petit frère ce kazaki ko betela biso te zaki ko bengi ya boyi nde bato baleli boyi te tellement zaki église benga ki abeti biso to benga ya beti oh ba jeune garçon ba vandika na balabala ya ko betela biso ki abeti donc a servi pena Angola ya ngomoni Angola pe eleli eti na ba niveau. Merci beaucoup, merci J3, merci beaucoup. Tous ensemble, tous vraiment leader na biso mususu tous na EP awa, tous toujours ensemble famille zane. Soliste makasa beti na ma gospel beti na ma musique profane beti na musique religieuse tout ça ce qu'on a parmi les leaders oh basali que organisation oh nde bomoni matanga oh qui est dans le bon bato baloba que petangol bitumbe ko salema mais grâce à ba leader oh ezo qui est toujours kitoko ya ndeko na biso ya soliste oh to kende botarde choucha lumière d'Angola Saoud te santé peuple vraiment. Écoute déjà on a déjà par rapport ya matanga oizo ndenge e bandaki nyabi ke passe mingi ndo kona bino babi pa betaki pe pas non pour les akins la messe solo to betanae el valade to genane lunda to kenana e bengela donc aza jeune oyo to zala na event trop ti azobela to zala kana ye ti ndenge senga kanzamba me maeza mamemie donc mo iso ngana nzambe mo ayebi et batiki biso na pasi po tara ndeko da to mesanaki po ba mise to vivre na bango trop koleka bandeko na biso bango bakoma ko bandeko na biso donc ozanga et c'est moi pasteur am ta servi ba te belé vraiment donc pasi fort vraiment donc avant na pasi makasi mais na yebi nzamba sungi organisation l'équipe bien ngai na J3 ndenge to tambola ki pa ba prêtre ba soutenir biso ngo monimo organisation ekeboye donc ba to peta ngole ba maboba ojenda ba prêtre to yimbaka donc ba tiki vraiment bisoté na yebi ke neti venanga l'infusion kat na kazi merci pour na soutien na mon héritier vraiment na mon casquito netu na congolais héritier vraiment na casquito netu na mon susu base hydro na mon susu boss studio le 20
merci les gars producteurs pour notre soutien vraiment sali tous na bureau à Soulaki merci Susuna Francis Bokongombisi ya Ishako Bizambi à forme na soutien merci na boss Olavio merci na boss Pedro boss Bob Oceani merci na Jomaki merci na Bosanite boss Mambo TP na boss Kolobela wa Imbonde merci vana bango tout basé belé soto bidotanga et olata merci na soutien na bango sali po tout ça l'organisation bomo na ba podium bestrima batu ba ozwata mai mo loka kolia na ba famille à la main de ba soutenir et au monde que vraiment boy donc merci vana ba tutu ba matanga na bino pe ba journaliste merci na bo vraiment ko ingénieur pour ya boy za la raté et ça li bien donc biso ka sabolanda biso na musique ko na pas participer tous en abino ensemble choucha donc merci vraiment leader Belgrado parmi les bamakamano sont l'équipe bonyo comme à la famille tes familles zabino pondé balobi famille zabino ce qu'on dit beaucoup retenir na mutu tant botal que tu as pays moko boya bapaya tant que bino ba leader beaucoup retenir boy ndeni posate que le lo kufimba ba comme ko yo luke lo ba banda ko 5 ko ni ne peut ko retenir na makamano genre de gabo choucha limé ko retenir lo na retenir et singara bomoko surtout za bomoko tout ça la biso ba leader tout ça la pe ba réunion to kabola raté et ça ba guerre moi pamba mutuna bisana album tete kangwa tana na passe indépendance donc mutuna ote et ça ka to ça bon ko malgré guerre musique singa bongo mais ata pa moi to kutana mbala moko to solo lipo biloko ya briske te to ndolela ba prêtre biso me ba leader to kunda pe mise na biso ba prêtre ici ma biso no to te premier pas papa mama webi tozaki ne tout amolé tozai ngai Belgrado J3 na Roma pas baroya oui ba leader tout donc contribution bon de sera passé ba leader tout c'est pas tout dit le bravo yo ebi tout ça quitte tout ça mais pas tout dit mais tu aussi ba leader pour bazai bango tout photo beta ba katité et ba boy bo fa ite moite siko bilo raboy bolingongo wa ba vemo wa bandali bosona yo amona ka pecho yo ami monaka yango mona ba réunion salamate mais soki conseil pesibiso matango pesibiso conseil to linga to sangana to za bomoko po mutane na wangini na musique yango na ngola zate donc yango na fuma shusha. Merci beaucoup, merci vraiment. Okolo banali botani pour famille barota la image oyo. Ba bande ko penda yangola basali quelque chose pour batolo ba on a biographie tobi atiki mwana te atiki mwasite men de connaître azalaki. Azali lekina ni pendo ko loba ko na famille libota ba mona niveau organiser matanga o peke ki to ko na organisation. Donc non lo banali bota na ebika eza passe na bango lekio ya biso. Pour biso to ba ande ko na ka musique famille musicale mais bango baza ne maman na mutabuti bande ko na ba buté muchopo moko donc na ebika sala eza va passe makati bana choc mais basala ka fort zambe mo apesaka zambe be mutaboto la donc to ebika to zana bango ensemble to tika bango te. Nabike botala sedo ekinevuma bien Zambia sunga bango abatela bango vraiment. Merci leader vraiment merci. Merci très cher internaute quand de tolobaki que le lot la mode matanga hein to ko le lande ko na biso na kombo ya la main bon moi ndenge ba utipe la main solo. OK, la main solo to ça a biso équipe na Angola ultima ora to quitter sur le terrain na kata petangol to ça pena ba leader na biso lokola ba Jabir to na ba leader na biso lokola ba Didier Romario donc Didier Romario asaye pe faut aller toujours na micro ya lumière d'Angola a ko palola ndenge nini ndeko na bango moko asina ko kufa to ça na leader Jabir botard de Choucha lumière d'Angola en tout cas mawa mingi na motema mais tozali on peut rien faire liwa c'est comme ça nini pendo ko lo ba penza par rapport à impression na yo tango yaki na bi Jabir oyembo bi Choucha na yemba te parce que ça la passe nebi que oui beaucoup fait li passe ça na motema okolo ba nini par rapport ya liwa ya ndeko na bino. Bon liwa ya la main vraiment est touché biso tout au cœur pour azalagi moko katina biso. Malgré tout, tozalaka na tous les tapés abeta pe na mouvement. To ça ne voyage moko ya Wambo abeta vraiment en tout cas nyonso to kokai ko sala passe na biso to kabola ezaika lelo comment sa présence. Cause la présence na famille na na ba ninga nyonso artistique, famille artistique nyonso ya biso Angola. Falaki to zala po et ça la moi bien et ça la pena bien et ça la bien. Mais baninga babito kolela na yembo mais Jabir yo lobi koyemba to monte kezo sala mabe nakoyemba naza pona la main en tout cas vraiment oyebi ke na uti na convalescence mais na koyemba pona la main il faut na yemba obligatoire.
Merci beaucoup, leader Nabiso, on a combat Jabir Boki Nenga Lobiabi, en tout cas, il n'y a pas bêta qui kaka. Babi, là, on a mis mis sa parole, qui a un partout à Betty. Merci vraiment, leader Jabir. C'est mon motema pena mawaïsou ya kolela parce que toza biso mo côté toza la Francis Bokungu balobi tchafanga na somba pana donc il faut tchafanga ndenge zalaka tozo zo leader na biso na combat Didier Romario babi bangonde bakolo Petrangol bazara soki 3 et soki 4 et babi bakolo Petrangol biso be bato akona to yekaka ndenge zalaka Didier Romario Botardi. Merci vraiment Botardi. En tout cas qui me salé. Saoudi. En tout cas qui me tosaka to lela ndeko na biso. Toka tolela ndeko na biso bo tokopesaka merci et pas ya batu nyonso ba soutenir biso po tokunda ndeko na biso. En tout cas merci et pas ya Saoudien na oyo nyonso tosali tokunda la main azalaki moko musicien kati na biso abetaki na orchestre nanga abetaki pa J3 abetaki pa Belgado aloba mitumi sato ne sengaki tosangana tosala organisation oh section biso tozala te mima wapena izama merci na batu nyonso ba soutenir biso. Merci beaucoup également aussi à Christian Dombas babi Christian Dombas tozana awawa toujours les millionnaires babi ne tombera jamais tozapena les bourgeois d'Indap bango nyonso tozala bango awa babi bayeka ka matanga ya la me ba tolela babi tolela na ba o bazolela tozo continuer ka na micro awa sikoyo bozo mona nde bat ba kabwana to ndenge nini to ba tozo mona évolution zo kendeni parce que bino boza ba mitu biso to lokola toza ba mitu photo la exemple tant que biso ba responsable makambo yo ya to sa organisation mo malamu batu nyonso ba kabona na kimia ne to sa awa mutu nyonso tu aye poto kabola matanga oyo kokende place intele akei oyo kokende place intele akei mais fois zela amela tamo eloko moko to bongisa ya komela na oyo kolia voilà. Merci beaucoup mbote na batina bino o ba soutenir bino ça na ko pesa e pa ya Francis Mbisi Bokungu Aisha Kobi le grand sapeur Michel Ngiama ya Aimé Kayembe les amis fidèles de Didier Romario. En tout cas merci vraiment na ba artiste ne surtout ba ko soutenir biso. Merci Chalimir d'Angola. Ok, merci beaucoup. Merci encore de plus à Michel Ngama. Babi Michel Ngama, le bichou Chalimir a zong aboité. Donc Michel Ngama, Bazana Francis Bokungu. Donc continuez vraiment image au niveau voir car Nenge Zalaka toujours Nenge Zalaka. Balobi petit à la même pas à la kinabiso awa attaque yepe sous leader na ndenge na ye maramozande. Ouais, machisha na pespenda mbote makasi. Bato bazolanda biso partout Paris. Kisasa Angola poto. Neto sanganya bana Luanda basanganya pona kolela guitariste la main tote kolela baoba lever le tumba simaro leo na Luanda to leli masa na biso la main o azala kana J3 Kinshaka o azopesa message ja parole événement masola Angola mobimba to sanganya wa tous les prêtres o epona merveille pona kolela masa na biso la main solo ya moni machisha toye na organisation ya ba prêtre ya ba tunyo sunne to lingaki guitariste na biso munene na kati ya Luanda ya moni événement aéropesa message na lisangu TV za rebelle te to tsana na TV moko na Angola shisha pesa makambo zo makambu to saluer tous les prêtres o soutenir biso sans oublier na ba remerciement na rebelle o nga na bossa na tepe o na pesa nyonso papa nzambe zala na biso o kombo na ope mon appel mon santu. Oh là là, événement le bimé, au combo ya tata pe moi na kanyenge zalaye à comprendre que leader des leaders c'est Jésus-Christ. Merci aussi na le producteur Paulo Tudulu babi yo potaki toujours main. Babi yo peut toujours taki karama boko po maram o les toujours qui te Paulo Tudulu malgré tous ensemble et après ça munyanga babi yo pe ka rozala ki na biso toujours c'est là après tous vraiment ndenge nini évolution zo kende. Merci également à Tom Simopandi Sango Babi Congo Dialogue. Il y a Maman Francine Ngembe. Joyeux anniversaire à toi, Maman Francine Ngembe. Tout ça vraiment ensemble. Ah, on a le leader, nous sommes tous les leaders. Benga Babi Mokonzi. Ya mbonda na Angola. Oya sala ke mbonda e longwa Congo e na Angola na kombo ya Dodie. Botarde sous Chalimir. Tobi ke to sangani apo na matanga ya ndeko la biso lama. Quelque part dans mon thème, nous avons retenu. Là, on a retenu. Nous avons mabele. Ce qui est mon il faut ça tout à tout ce qui est dans ma cambo. Ce qui est en Oyepo, je connais ce qui est en Oyepo. Je connais mon konzambonda. Nathalie qui n'a pas zangati. Je vais participer au Kabula Mawana bande konanga. Le banyo kolo bana famille à Moei. Atiki bana, atiki mwasi. Bon, le bapena ou le bezate, mais mingi na web se bande on a baptiste. Vie saka moko. Tant que ça lango s'organiser, ça la bien, banga peu ba discipline.
mutu soko kufa na maladi na yete sa discipline nga memela ki nzoto na ye mingi ba kufa na berere likamukie eko munene ngali nganzoto na mingi sona sisi musala funa za ndako natambola na babar pa pamba te na se respectaka na bimaka na telefone na sa mutu nataka mingi TV donc na sa ba discipline yango pona bela pona zokoko sona ko bana beta lelo tilobi na sa trop na ndako na kenda na bar te puis po mona na nzela na luka matolo za mwa pasi ekita mwa mutu yango to lingana muninga za na pasi oyego tala e ça bien na uti musika j'espère que bino mo boyebi na kama malame na orchestre mobimba aller retour to ki banda lobby yango na loba mingi te mingi loba ngwana kaka. Merci beaucoup Dodien, merci. Tu vois qu'il est en abisso, il n'y a pas longtemps. Oh, il y a un bon combo à Dodien, tu as passé belé. Tu as un leader en abisso, na combo ya Hervé Delille, Hervé Delille, il est pas yé carabit au relais la main, il est pas yé carabit dans l'oyembo, validé, il est dans l'oyembo. Tu as un Hervé Delille, botard de choucha lumière. Saoud. Saoud des aïeux pénal mon boulot et on a mon été, les lobes pénal est obligé. Na longwa pena hôpital na ya po adam moko na biso to travailler na ye vraiment paix à son âme la main solo paix à son âme la main solo donc ma trop chucha ma trop donc mawara izali po moi to lo ba route ezate donc émotion ezapé moi trop quoi donc en tant que leader au tali moto travailler na ye Hervé ye potali na simoni ke aosa na yo leçon ni no couture pour makambo zo le kaka ya bino bato ba leader ba artiste les sont nous tirer dans quatre familles ba leader batamboli ba lokipo akoka atangeli ka kitoko bon les sont on a poussé bande on a biso ba artiste to na mbogo ko inana trop ezara faux et on tout monde en lelo ba nigérien ozomona Wizkid asali featuring na mona mon bazo bimane sika kuta za tana succès mais ya za grand prêtre donc bolingo bon ba la yango lelo bazo beta ba congolais bazo beta ba pays mususu po bazaka na bolingo basangana lelo Hervé mo bwa muki azobima ya mo mukolo abima de akala zomona ka mutema pasi mona na ko bima te donc yango pena vraiment photo zo ba leçon ya makambo yo to za na bolingo to lingana ka to solola ka to za pena mo réunion mo entre biso donc yango pena ça nécessaire quoi chucha lumière mingi olo ba vraiment ça te donc ma izana donc ma isa. Merci beaucoup Hervé Delille, merci à président Mounianga. Nous sommes vraiment arrivés vraiment à la fin de notre interview. Quand des babel bomoni du début à la fin, to bomoni nyengenyenye, to zakina bino awa wana matanga ya ndeko na biso la main, o sa soliste a beti presque ba leader nyoso boyaka. Lama beter nanga, vraiment makamba boye. Hein? Au exemple à suivre de quoi il était donné. Babi ba leader to bongisa. Oyo ezaki ya ba leader matanga ya ba star donc il faut to soit ba star moko takana ndeko la biso to zana e botard maman choucha Saoud ya Saoud d'abord ah bon yo na monyo personne les laté mais ça yo ça rappelle même la même na mon personne les laté ouais na les fort to zana bravo tina cimetière partout moni ne place ya mawa kolela ya ma miso ebimara et ana ngo bien même ma oza na kati ya homme de sala moi bien tibat ba iba mona nzunzu mais na matanga ba to ba comprendre te na hotala to lobina ma bien na hotala pour na mona de ake zolo na ngapetali na site moi le londe to le lima so mona pe lobinga iti donc to ndena bo na zui implice na mayele monsu na matanga lokola leçon ni no tirer na kati ouais leçon na tirer ka to za la bien linga muninga no ndenge yo moki mi lingaka guerre musicale na guerre musicale natanga mabiso to sangani ongali ongambolo ongali kayabu neno bagengani en rouge charge animation lwanda animateur tout bozala bien ngape nazala bien to leli masa si ko to continuer ko lele. Merci beaucoup Tony Carole et Kalami Lumière d'Angolo Pesela pour continuer chérie ana batena benga bébé la bengo mama Madex Madex Angola botard sikoze mango ya mutakufi achakeze sikoze mango to suki olongola oto ya na boda ngo bota na mobali yo na ndo mwana sanga papa ne yiba circonstance nango ndika na zala nanga swebo na lata soutien na bikini ko kan couleur moko na c'est la couleur rouge mais bige na zo na te génie bravo tsanga pika lata soutien de mola sana na lata ya ko kan rouge o asala bena couleur ko sina box ngale ki ba uchana yaya
Babi matanga la mene makambo. Nini peno ko retenir. Yo pe star, yo pe artiste. Moi ba makambo il faut pe sara ba leçon. Ba tout lobi ba robosa na ke. O bane ko leka. O sexa ki biso. Biso to sepela ki. Makambo il faut pe sara leçon tirer ni na kati. Ouais, on a tiré Zarato Zala bien donc Luka relation na mututu. Donc faut y baka savoir vivre. C'est très important donc la mère est bien qu'on vivre na batu tout le monde peut venir batu toyer belé loka ba biso ba modeste dangola donc ils a la peine genre na biso tout que na ba matanga papa mais so mon yebi po ase mutu mo yebo vivre atena bimana été mais ebe o vivre zemane ngeka na kosile mais nda ko fune papa mona monana ngeka na kosile pour na se planer makasi. Merci beaucoup, Rolo Banini, Batesha Internet, voilà, Namades, mais ça vous un message. Donc, il y a tout le monde Namades d'Angola, on repose un numéro. Il y a tout le monde Namades d'Angola, à jouer à Kamades, à comme à Pepomba d'Angola, c'est Hervé Joubomon Babeni capitaine. Numéro 935 029 003. On a Sobingo Zinga Moko et Salanga bien jeune, bravo. Nebino Botu Bosala, Botu Sobo Selingue Sanga bien. Et Sanga bien, ma Kasimo Mon la Siba Coulé et Balana. Na kopesa pembote na pesa tambote tipona ape na batu na batu tsina ba wambo batu kwa ba Léon Makobo ya Léon Makobo succès sanganga président Kadema tout monde Gino Kamba na bosete ma grande sœur propre na France Karine Luzolo Myriam de Domo wa batapoto poto na ba relation pe na yomo suka na pesa mbote shusha limia mo silo kwanga yoni na respecter o mo na propriété na nzimika nga malembo lekinga me batu ba yokati e benda polémique pamba ya. Merci beaucoup, merci Madès. Okay. Merci beaucoup et je salue aussi BBC Charlina, Babi BBC Motema toujours leader Nabiso, Babi Lelo, on a vraiment makambozo le cas, Babi Batubazo lia bazo mais la Babi matanga ya la main, ba leader basal makam na bango. En tout cas, merci encore de plus à toi, J3, à toi Belgado, Didier Romario, tous vraiment ensemble de cœur avec vous. Seja bem-vindo, Emmanuel Kiala, suis Sekiti, na évité Nino Yeli Chuchalimia d'Angola, na Bible soyez le bienvenu, na Luanda Emmanuel Kiala, tous ensemble, na yo vraiment sami de Vendôme, tous wanana vienanga Rosa, de Gossa. Mamboyo, les Akaka Awa. Merci, on se retrouve. Joyeux anniversaire à Manassé Bokonga, mon fils. Mon fils, bientôt 10 ans. Abi Manassé Bokonga, 10 ans. Donc, je te salue. À ma maman aussi, maman Francisca Bossana et à mon papa. Et je vous salue. On se retrouve tout juste après. Ciao.